ndenge nini ya osala ou bien bato mingi bazotindela ngai ba image ba video ya balenda na ngai naloba boye ngai nalandaka vraiment ba video ya balenda te ça fait un bon moment oyo na se disciplinant que ba video ya bato nyonso oyo namonaka lokola baza ba espion oyo baye pona ko dévaloriser œuvre salvatrice ya Papa Simon Kimbangu nazalaka na temps ya kolanda ba video na bango te parce que na considéraka bango neti bato oyo baza bano kimbangiste et puis baza na mission ya ko dévaloriser œuvre ya Papa Simon Kimbangu eza lokola tango nazolanda balenda eza lokola na koti concert ya wera tango nazolanda balenda na video moko quelconque oyo atie na YouTube na ye ou soit na Facebook na ye eza lokola na koti concert ya Fali ou bien concert ya bandeko na biso bawera tandis que ezali interdit et pas ya un vrai kimbangiste atelema esika oyo bazali kosakola makambo ya lokuta esika oyo bazali kosakola makambo ya mabe et surtout encore oyo ezali ko concerner lingomba na biso. Donc voilà, na kolakisa bino eloko moko pour comprendre pourquoi ou bien pour comprendre que ngai na lingaka kolanda ba video ya mama balenda te na kokoma balenda yes Balenda News, Balenda TV officiel toye aw bomona balenda ye oyo na koya awa na likolo après bomoni awa nazali abonné epa ya mama balenda na ye boye donc toutes les informations ya balenda ekomelaka ngai déjà mais nalandaka yango te yango bokomona awa etie 2 points mais na osala effort po nalakisa bino kaka eloko moko na kose